nayebi ba oba kofinga ba ozala nayebi ba oba commenter ndenge nyoso yo banini ebona boy nayebi oui biso osala pe émission santa mpona ko indiquer mpona olakisa ndeni mwasa kozala mais totindaka mutu te lata tenible po tambola zala sexy peut-être na kati ya ndako na yo na mobali na yo osalisa mobali na yo soit fiancé okenda oza sexy na kati ya mobali na yo enoke ozala otambola na balabala mpona olakisa baparti na yo olakisa batu banzoto na ndenge ezali odendama soko mosusu yango mpe eza mpe propreté ya mai ozotambola nango pakapakapaka sans sous-vêtement ezo édiqué te bandeko na nga basi s'il vous plaît biso nyonso towana banzoto biso nyonso towana basima mais pourquoi po totambola na bacycliste wana pourquoi po totambola mabele nyonso libanda non eza mpona éducation na biso eza mpe mpona lobi na biso ntango yo mpe mama ozolata bo mwana olata ndeni déjà ozo édike mwana no alata nini donc mwana mpe banda kolata ndenge moko na yo mama ntango olata obie mama tikanga yo moko olataka bongo eza mabe ezo édike te eza mabe vraiment en tout cas bandeko basi tosungana tosunga pe population na biso tosunga pe gouvernement na biso mama aza mwasi oyo mwasi aza mutu mwasi aza kati donc merci vraiment na bino nyonso bozwita na bino ya kolanda ngai merci vraiment nazaka toujours wana mpona kopesa bino ya malamu donc bohésite te oyo amoni mpe aza na remarque ya kopesa oyo mpe amoni aza na sujet moso likomo oyo kolobela en tout cas marakuja suis là mpona kolobela nyonso la reine de youtube kande nalobaka babenga la reine de youtube pamba te bana comme ça akomi boye non naza polémique wana te buzoba nasaka mosala nanga très bien yango babenganga la reine de youtube mokili momendima yango babenga yango peti lelo parce que bayebi oyo napesa nazanga pour la polémique napesa nombre de vie napesa babone partout oyo boye yango en tout cas miboka na kana mtoselaka ebimbe na yo merci na bino nyonso bozalaki wana merci à toi héritier Mwamukasa mpona bilili merci à toi Dimitri Bonganya merci à toi Nef Lumière Ngala mon papa na princesse Ngoda mpona na formation tala de loyo nazaki bien formé yango mosala mpe esalama kitoko la reine de youtube aza mpe na bana na ye baza na nsima oyo tu bazolanda na bimisi inutile otanga bakomba bato nyonso bapromotion te bango esike bazali balobaka yango marakuja moto asali lelo mponga mpe nazali marakuja asali marakuja école marakuja makasi nde parce que balandika ngamo la reine de youtube bapesa mpeka banombre de vie merci na bana nanga partout boza bosalaka mosala kitoko la reine de youtube aza wana merci à toi papi mokoto pour l'opportunité merci à toi Piro Malanda mokonja ba théoriste na kati ya Bruxelles Liliane maman na Mathéo na kati ya Wezebek na Sebel bozongeli kubenga merci à toi Liliane Hélène Mongomba, ma copine privée depuis Londres, maman ya bana na yo na papa, na famille mobimba vraiment ba gros bisous na bino nyonso. Merci à toi Pasi Pamou le Vietnamien de Londres mon vieux de tous les jours de tous les temps Otika Kangate, John Yalala, ba gros bisous na yo. Merci à toi Dicodier chauffeur ba grand car na kati ya Paris, papa na Jérémia. Merci à toi Babi Floribert Kalombokan son mon papa pour na ba conseil na kati ya France. Yo le mbarangaite na zana ka tozoko banabino. Merci à toi aussi Vanette Lindanda Land na kati ya Belgique. Merci à toi Ombolo Didier Ombolo depuis Suisse. Bonne guérison na bana. Na ebi ki bobela ki malade yaka nzamba pambola parce que okomi siko santé kitoko. Merci à toi Grâce Pombo Show ma petite voilà neso bana na ngai ma petite talaka bana ngala bimisa lelo yo basa mama minene do bino na ngambe no bolo bakaka nana banjoi na ngape nana bana na ngape nzamba da poser so bomeki ba roya do ba s'en charger na bino donc nazana pour na ba polémique te boni ko ba ndo misana ba polémique. Mbote bonjour na balandi na biso ya les amis TV ba gros bisous que j'aime bino nyonso merci pour na kondima ko yambanga na banda kuna bino sanke na toke merci vraiment na ndenge bo mesana ko yambanga sanke na benga merci na bapel na bino merci pour na ba remarque toza wana toujours na les amis TV merci à toi mon boss et papi mokoto depuis France président bana matungi et merci à toi héritier Mwamukasa pour na bilili kitoko grâce na onde tozi ba son kitoko et puis bilili kitoko voilà merci na bino nyonso merci à toi Piro Malanda mokonja ba terroriste na kata Bruxelles toujours là tobaka ya malamu tuzwa ya mabeto tika lelo to meme bino nini lelo marakuja na nini bomone moka na plateau marakuja zanga pona kolobela ya malamu na misana kopesa ya malamu ndina lobaka bozwa ya mabebo tika merci na bino nyonso merci Jambo eno Betwabu Biche Mbotekeno esika na sejame bino bonsoir na ernyo se juo zotalela yango toza wana tozolobela toujours lelo balbi
phénomène bilateli mabe phénomène elateli mabe lelo na Kinshasa la police na biso pe gouvernement na biso ebandi kotelemela makambo oyo ba fille bazosala ba jeune fille bazosala elateli ezozala toujours mabe vraiment lelo soki nazwi temps ya kovanda mpona koloba yango parce que balobi trop c'est trop nzoto ya mwasi eza sacré nzoto ya mwasi ya bomama ezaka te mpona koexpose yango mingi so totambola bawenze tomona akwanga bafungoli oyo deya ya kofungwama ezaka oyo deja eza échantillon mwasi aza échantillon te mwasi akoki kozala kwanga oyo bafungola te na wenze luka mobali aluka adécouvrir nini oyo eza kati na yo mobali adécouvrir mwasi wana couleur ne ezaka koma na nzoto estce libele ne ezaka ndeni lelo bilateli ezozala bien te mosu azolata eloko ka elati esipi kaka mabele ya pamba donc awa nyonso donc mitu ya pamba ka esipami awa nyonso bapembeni eza te mwasi ozolata alati robe moko sexy ekangi nzoto mobimba et puis na nsima sous-vêtement kote eza te ntango azotambola déjà ezosala bien te lelo oyo tomoni batelemi likambo ya viol na RDC o viol biso mpe basi tozoviole mibali comment tozoviole mibali nelateli na biso nazobeta vraiment sete na bandeko na ngai ya basi en tout cas tobongisa elateli na biso na journée à lelo la police ils ont circulé surtout na Willery est-ce que tu as mis tu bossa une place où tu tourna ba émission na biso tu na AZ ils ont mis na Kitega numéro 177 pour na ba séjour na bino na Kinshasa flat ya kovanda ya ngoyo a tu na salon VIP où ils ont payé na journée baso zuyango donc 24 sur 24 ça pour na yo na mbongo yo pesa mbongo mukie so ngo passer journée non na maman passer na masolotaire ya ba faire a na salon d'honneur na biso do ozano à l'aise na Willery na minute ko tozolobela ba police la police zotambola yo circuler na ba jeep na bango ba moni yo mwana mwasi olati mukuse bakangi yo ba moni olati teni mo sexy teni moko boye o ezo attirer batu ezo attirer mibali na bana basi bandeko na basi bazotala yo eza bien te bakangi yo s'il vous plaît bandeko na nga basi toza basi mobali po azwa na valeur eza kaka te po olata elamba mokuse to olata sexy otiki mikongo libanda soit otiki mabele libanda soit otiki masoko libanda soit mipendono libanda la balingi yo non surtout mibali mingi balinga mwasi azomona mwasi azalati normal so mobali alingi yo na façon olateleli bazwi yo kapa utiliser yo epi po atika yo habillement yango ebenda te mobali ya pembeni na yo habillement yango atelakisaka comportement mwasi eza bien mwasi eza comportement ya malamu mususu omona babali ye aza elongi to kotende biso bata mokito jija parce que nzambe nde asala biso tayebi biso asala biso bien mutu mosusu omona fiana elengi mabe me mobali akrake pwani oyo eza kati mwasi eza kati epi mwasi eza motu mwasi eza te elamba esalenga bien te to bazokanga ye lisusu na robe ezotombwa na bato bazokanga ye bamosusu bazofilme bazwaki baimage mpo bamona motakala alati robe sans sous-vêtement na se eza vraiment bien te ezo édike te biso basi toza ba mama biso nde tobotaka mibali biso nde tozalaka na bango éducation ya famille eza na biso ba mama tango boti lelo nde obedike mwana na kolakisa ndenge ya kose comporter ndenge nini akoki kozala ndenge akozala na baninga ndenge akoki kovanda mobali ndenge akose comporter pe po mobali biso mpo kolingana ekutani na ye emso na ba manière mo basi bazali kokima ye basi bazali kolinga ye te yo mpo kozwa ye na façon na yo ndenge yo kozala mwasi ochange mpe mobali bato depuis akomana mwasi wana achange ye depuis akomana mara wana tuka mobali wana akoma bien depuis akomana kingani wana akomana shati akomana na kingani wana tuka change mobali azala mobulu depuis akomana mwasi wana depuis akomana répertoire wana mara achange bato okomi exemple moko boya suivre bato mpe bakomi kolanda oui kolata sexy to boyite ba fête ezalaka ba teni pe ba scène ezali pe mission musto sala ka to la ba position tout ba bola ça eza ba teni ya scène et non que to tambola na bilamba na nzela bilamba muso eza bilamba ba scène eza bilamba to ko tambola nango biso basi nde to ko éduquer biso basi nde to na charge ya famille ya ndako mwana papa ko zala te soit to ko la bana basi bana mbalo ba conseil ko bisa moi mwasa ko se comporter ndeni moi mwasa ko tambola ko la tandenge nini elamba te yango wana be teni sexy te yango ebendaka mobali ya vers mwasi non yango te ndeko ko attirer mobali ya ako ko soki le mo attirer soit amoi mabele no attirer ndeza otembe yango pe ka oya ko utiliser alors ça la ka mabele na yo wana
sima mikolo tika yo afibi yango asaleli yango aitiza ndenge so ko lingela et puis akei yango wana te okanga ye kwa bala yo na yebi te soki mobali mwa ko bana ngaki abala ka mwasi pona amona ka yala taka sexy amona ki ba forme masoko telemi na robe yango ya tiraki ye kwa bali eza mingi te en tout cas bandi ko basi conseil na opesa to yeba ndenge to kokolata bino pe ba mama boza bana na bandako contrôler moi non moi si tanga zobima moi non moi si tanga lati azobima maman en tout cas tala ye j'avais bilo zo rene mikolo oui ba maman ça kala ba lata ka ba robe bien mikuse ba tsaka ba suki belé ba lata ka ba bolele ba manette ya nene zo ngibilo ka kala to tourna kanango mais ba lata la ki on modèle to ba da ko la to na caleçon a tepe sikisa yake na si musu comme cycliste auto tsaka na ba se ya robe yango ba tien fi ba otambla nango cycliste apamba na polo o moni taille moko do mo mususu pe taille masoko do mona azo le cas des fois ba mais na soni na yo moko mo la moi si ndeko no keli mlingana soni c'est pas propre cycliste apambolati eloko ba tsaka na se elamba eza sou yo bimisa mo libanda utambo na ona singlet emso la tsama na body eza normal te eza vraiment normal te bande ko basi to lukato bongisa cycliste c'est eloko ba tsaka na se eza eloko ba lataka na singlet te potalo bimi na pe soki ti wendi net na marché Gambela quelques jours passés moi aza tantine moi je jeune fille tantine maman mukolo aza ko appelle bana mukolo bana ba jeune fille biso to butu ko lisiba cycliste o suki awa ati mona singlet na éviter sur présenter taille soit dans sa sport bon na ka sport to ko accepter non azo sa sport aza na basket na azo sa sport o kimambangu mais faut la taille loko kola ma kaso e kaninjo to na yo na soko so dinde ça paka na nzila donc ezote a pensate ya moni lelo la police congolais bazui mokano ya kokangaka bato bazola te mabe pona ngai en tout cas naza pour bango naza contreté naza pour bango parce que ezosala mana ndenge moko ya mabete tout ça quand même basi biso ne tozo éduquer ba famille tozo pesa ba éducation tozo sunga ba famille tozo sana ba papa biso to bota biso tozo sana bango en tout cas to soigner et la télé na biso ce que la police est télé mais ba télé na ba ko lemba la bango non tennis sexy oui so que non a fait so za on a scène et ça normal mais à kotambola na nzela et ça penda normal te tala moment ça ti ba okanga ye robe ngo etelemi robe etombwani scène ya basi nyoso libanda tina niveau wana donc la télé ka les sont terre tambola ne bongo et ça normal te ça ki nga pasi yango likamna baki na lobele yango namu